bolanda makambu ndeko wa biso oyo alobi. Mais à niveau bon bah comme nango, moi j'ai comme l'impression comme na Hollywood ou bien en Hollywood. À niveau to komi parce que bah chiffre na ou bah 200 000, bah 300 000, c'est comme exorbitant, c'est trop. Ils ont bah chiffre mo bon andimi les autres Elise on a des on a au salle à théâtre et ça soit caché à 20 000 $. Caché est belé pour artiste pour une minute dans le monde de YouTube, c'est 50 $. Voilà pourquoi je dis que ne connais plus à moi si sur les logos ils ont bon côté, elle risque ya kombim ça ma bemoni très souvent biso ba comment tout na bolingo mbongo hein tout le monde ba scénario je les kebele bena sima ya bandeko ba fundi bandeko bena ba média parce que à la fin des comptes on avait compris que derrière ça ils avaient na bolingo mbongo so ko molinga mbongo ko iniso même batu bon ko même ko côté qui ça ba parent na yo moko propre parce que comme na bolingo na mbongo alors tout vivre réalité à Congo toi na pototé toi na Congo toi na Kinshasa c'est-à-dire que na Congo tout bato so sala misala même ya ba bénévole toi même na ba entreprise ba futa bato ba mbongo oyo bato zo mérité par rapport à misala ba sala mais par rapport il y a mode de vie à Congo par rapport il y a smig ya mboka na biso na te so ki smig on pesa la suivi à la lettre mais tout temps on ka ndengwana tondi ma ba salaire wana ba maigre salaire mais on continue à faire des travail énorme les alliés par rapport il y a ndenge Congo etambola. Alors, on dit qu'on a vu ça à moto, à Congo. Je ne sais pas ce qu'ils ont raisonné, Liban à Congo, mais à ce que je sache, ce qui est mon qu'on a peut-être dans la pourcent, on va tout bacata qui qui n'ont pas payé, ce qui est bon, on a besoin de bien, je ne sais pas ce qui va raisonner pendant au bizarre cop. Parce que moi, je ne sais pas, je ne sais pas comprendre que na Congo, on a vu ça artiste mourir à théâtre, à Fundamutu, pour na bloc en je ne sais pas peut-être à niveau comment il y a start time. Au moins, déjà, on a Congolais. Entreprise tout le monde a ramené na mboka na biso so que les images na yo ke mutu mo ya souffle na lito moni entreprise on a entreprise monene ozomona ezaka na kimuta mabe donc Blaise Boula moi ça la tigo toni non Blaise Boula c'est vraiment pas le cas Blaise Boula moi je peux peut-être défendre ça parce qu'à l'époque on a entreprise moi j'ai travaillé là dans ça là on déjà image ya mutu bazwa on a c'est mon on a été. Ils ont démonté dans le théâtre. Ils ont que non, la personne a reçu l'invitation. Sûrement, il y a eu des clauses. Voilà. La clause n'a pas de cause à la verbale. Ils ont dit tout le monde dans le théâtre, un acteur ou bien colocop, alors qu'ils ont un contrat similaire à Mickey, peut-être à Mèche, des choses comme ça, tout le monde a. Bon, ils ont un contrat, ils ont peut-être pu permettre à foutre batteur, des choses comme ça. Mais batteur, par contre, c'est la bon, on a tout débat. Par contre, la bête produit, n'a pas sur les técami et tamouli. À ce moment-là, il va y avoir ça qui est en gros. Mais eux, ils ont un contrat, ils ont peut-être fort propre. Parce que tant où il y a mon tambour, la rapport qu'ils ont négocié un contrat, toi, tu n'es pas là. À ce que je sache, même tant où il y a Caleb qui n'a pas le contrat dans l'entreprise Start Time, je ne pense pas qu'Élise a là qui va. Élise, elle était surprise. Parce qu'il se moi, il a peut-être mon atte que l'onginanga, naïbana, et peut-être l'obé comme ça, que l'obé s'est retrouvé. C'est-à-dire que Caleb a payé une grande visibilité, peut-être Élise ou sans Kaïba, mais seulement, moi, à ma connaissance, je me dis peut-être que bah, souffler qui n'a les taux et pas mon tout. Pour qu'on ne va pas faire comprendre que mon nom est start time. Si on n'a pas la justice, on relie un bon. Actuellement, ils ont bon, on a ndenge ma bé, bon, ils ont le et ben la même naliwa. C'est pas quelque chose de trop bien. Quand l'ingambon ils ont ma bête, mais l'ingambon on a fait mon normal. Que puis quand la paix relation ils ont mutu. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote ba rando na ba randonette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yebake makambo ndeko na biso oyo ya mobali auti koloba boyoki yango ezali na Congo Liziba. Kunande bisika asali émission ya mobimba. Alors, ndeko na biso, en tout cas, makamba lobi ezali vraiment makamba soni pe mawa. Ndeko mwasi oyo, Élise asali mabemoko wana te, au contraire asali malamu. Pambate ba entreprise wana esalaka makambo na bango na ndenge na bango. Bazali ba entreprise moko ya munene, ezali société moko ya munene, eza compagnie moko ya munene. Bakoki ko utiliser image ya mutu moko te sans que ba pesaye
mbongo ya malonga. Ndeko na biso makambo alobi oyo elakisi pona kotia peuple toujours na souffrance. Pamba te ndeko mwasi asengi bango 200,000 te, asengi bango 300,000 te. Soki bazwaki foto na ye, bapesaki kashe oyo bayokanaki, elingaki kozala ndenge ya bien. Mais soki ekomi 300,000, 200,000, ezate ye mutu asengi yango, mezali modèle ya amande asengi. Pamba te amande ezalaka koleka kashe. Alors, ndeko na biso ya mobali alobi oyo eza mboka poto te po asala makambo lokola poto te. Me ba société wana esalaka makambo lokola poto ou bien mabe koleka lokola poto. Soki nalobi esalaka kutu mabe koleka lokola poto, esalaka mabe na bakongole elingi koloba boye. Biso awa mutu nyonso atekaka masanga. Ata totie ndenge Chantal Bola aza na terrain na ye, aza koteka linzanza moko na 2,50 €, mais Chantal Bola azosomba paquet ya 12, azozwa bénéfice ya 7 manzanza na kati ya 12 manzanza. Donc azozwa bénéfice ya 7 manzanza. Alors bato bazali na mwa babar légalement ya l'État bazwaka tono. Donc bango en bref ezali neti soka sombi 10 manzanza et 12 manzanza, donc akozwa bénéfice ya 10 manzanza. 2 manzanza nde eza oya sombeli na bénéfice wana nde akolongola bambongo ya transport na mbongo ya bisika zali ndenga kofuta makama ndenge na ndenge. Sima nango oya kotikala aza na bénéfice pote un jour asomba lupangu to asala eloko moko boye pe akendeke ba vacances. Mais soki totali ba compagnie oyo kaka eza na mboka na bino, na ndimite mutu moko sokake na compagnie ya masanga asombi casier ya 24 bouteilles, ako bénéficier na 20 bouteilles oyo ya bénéfice. Nandimi même pas. Na yebi pete soke za bongo. Nandimi pete ki sokoke somba casier ya 12 bouteilles, oko bénéficier na 7 bouteilles to na 10 bouteilles. En tout cas, na yebite soki pesa bongo. Mais oyo exemple na pesi pondeko mobali alingi ko comparer poto na Afrique. Soki kutu ndeko mwasi asalaki bongo na moni asali modèle ya Afrique. Soki penza asalaki modèle ya poto na kanisa alingaki kosenga otokaki liboso 3 millions. Bien sûr, ye musala salaka bafutaki $50 ata $20. Ça n'a rien à voir na société wana. Pambate bisika asalaka. Tout d'abord, bisika mutazo sala azali na fond tout d'abord ya muke. Budget ya film o baza kosala eza ya muke. Bénéfice ya film baza kosala ezali ya muke. Même ezali ebele ekozala ebele makasi te. Yango wana soki bazwi $50, bazwi $20, bazwi $10, eza mabete, eza ça dépend na budget yeloko baza kosala. Mais sikoyo kompani wana ezali kosala publicité ya société ya compagnie kaka o eza na Congo te, esali niveau international. Donc na 52 pays elingi kolobake na 52 compagnie baza nango na ba pays bapesi nango publicité nelongi ya ndeko na biso wana, bazali koteka biloko na ndenge ya ndeko na biso wana. En tout cas, justice à Congo bisika wana ekotelaki kutu compagnie parce que il fallait pas bapesa $300,000. Lokola ezem amende, il fallait penza 3 millions ya $1 million. Pambate balapa kosalaka publicité ya modèle bongo sans koyokana na mutu. Po 200,000, 300,000 ezalinde mbongo bakokaki kofuta ye pona publicité. Po publicité nyonso ezalaka primo côté. Mais modèle natali ba fichier basalelaki ndeko mwasi wana. Natali bakaboli yango na 52 pays ya Afrique. Natali bakaboli yango bisika na bisika pe ekozala comme ko représenter bambu ba mwa ebele to mikolo ebele
publicité wana en tout cas eza logique na ndenge ya cachet bakokaki kopesa ye 200 000 300 000 na ndenge ya Afrique na ndenge ya poto bakokaki kopesa ye ba million pamba te modèle basaleli publicité modèle compagnie na bango ekokende pe koyebana na bénéfice bakozwa en tout cas eza problème ite pona kopesa ye million mais 200 000 300 000 wana elingaki kutu kozala kaka cachet na ye yango faut féliciter nde justice congolais akoteli compagnie société wana ndeko mwasi en tout cas eloko oyo asali crime moko wana te asali mabe moko te apratike pe motema mabe te apratike kaka kolongwa na bowumbu pamba te tomona batate bele basala ba dépôt ya masanga asali kutu bar te me dépôt a bénéficiaka na bénéfice ya moke soki kazie moko ya masanga epasuki alongoli bato na musala pe na ndako aza kobeta bana me na poto awa soki moto aza na dépôt kutu te kaka bar po dépôt azwaka susu na moins cher kazie moko epanzani alobi bon bolongola yango eza accident mosala okwesi yango ndenge nini bon ezalaka toujours concentré mosala eza nde boye zala po tokozwa retard na baclient bon pangusa kaka deuxième mosala esala eloko te tokofuta yo ba aire na yo oyo ya kopangusa eza accident ya mosala awa na poto soki balobi bongo pamba te ayebi azwaka bénéfice na milangi mokete azwaka bénéfice na bakazie ebele te mais tomona bapapa ebele batravaya mingi pona bakompagnie na bino ya masanga mais lelo yo na liste ya bamilliardaire tomonaka bango te menga naza na bato oyo tokima na bango mbangu tosala na bango besport tosala na bango biloko mosusu lelo yo baza bamillionnaire te me baza bamilliardaire pamba te baremplaça na misala ya bapapa na bango bamakisa yango bapapa na bango bazalaki bamillionnaire en crédit me bango lelo bakoma bamilliardaire sans crédit lobande bango moto bapesaka bato crédit alors soki sikoyo natali na kota Congo en tout cas mawa ekoma mawa mukonzi mukolo mbongo akufa me ozomona bana bakoma kaka bongo loba moko asalaki makasi mwa chance azwi mwa équilibre ndenge tomonaka bawabelo rango pe na bandeko mususu mais soko tali na bandeko ya belo wango rango na ndimi teki baza na ba millionnaire na kati voire même na famille ya Sirop il fallait pas bazala na millionnaire mais ebongaki bazala na milliardaire mais na Congo pozala milliardaire eza kosenga pozala nde politicien mais politicien ya pamba te fo yeba nde koyiba mais soki toke na bamboka kaka ya Afrique oya poto te toke na Mali na Sénégal bokomona milliardaire azala jamais président tangu nazoloba milliardaire en dollars nazoloba teke milliardaire na franc CFA yango wana foko yebake na mokili oyo biloko oyo bolobaka foko kalikilango malamu bolobaka te pona kosala plaisir na mutu moko boye bolobaka te po kompani wana ekozwa bino susu na makambo te soki kompani wana ezwi bino te problème ezate ba mécène bazé belé bakokabela bino po bwaki ekombo to bakokabela bino na ndenge okopesa publicité ya misala oya bango bozana ba congolais ebele wana bazape na besoin bopuye bosalela ba compagnie na bango bosala ba publicité ya ba société na bango na kanisa bango tango mosusu ata bakopesa bino ba mbongo ebele te mais bakopesa na mesure ya modèle ndenge ezali yango ba compagnie minene na ya mike tango mosusu fo bo préférera na bino ba société ya mike ekoki kokanisa bino na ndenge isengeli po oya minene eza ko escroquer bino pamba te eloba ndeko mwasi Kaleps alobaki na ye baza na bavoka na bango baza ko compter na bavoka na bango po bamoni ke neti ndeko mwasi aza na avoka te maza kaka na savoka ya kolia lipa en tout cas ezali mawa mingi na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en parler la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en parler la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.